natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye Boma komine lobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngai natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye boma komine lobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki na Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille, bonjour naba abonné nyonso ya Vie Active Monde. Batu nyonso oyo basa associé na biso, batu nyonso oyo basepelaka kosangana na biso kotala biloko to pesa kabino, biloko to présenter kabino. Vraiment merci mingi na bino nyonso. Merci na association Nouvelle Vague et ses fans. Merci na bandeko nyonso mama Lissi. Merci Ming, des très gros bisous, Mandeko, ma petite sœur de moi. Merci infiniment. Voilà, toye lissu sous hôpital, malgré Miss Jesu Salanga Pass, na ranti bino moko bozo mona, bozo baebi Miss Nanga, botala boromona ke Miss Nanga ça rouge ma casse. Donc les me fait tellement mal, mais je n'ai pas le choix. Na boto ba benga ebiso, ba ebisi biso balubi. Papa moko tabenga ki, ebisi biso balubi Maman Bibi a kotaki saldop abimi mais azo kokate passe et l'équipe makasi alors to lobi non to kokate malgré passe na ngai mais passe na ngai za na ngoka na misu na kotambola na ngai bandeko tozana bango nazo tambola malembe tito kokoma tokende to mona nano ndeko oyo akotaki saldop pona batonga ye mo li duswana mukie o etikalaki o ezobana ko résister ezo continuer ko bimisa ba mai. Vraiment tout est solo anandeko to kutaye tota la peta santé nae donc tout nae santé ngai na bino elongo. Merci beaucoup. Bonjour maman Bibi. Bonjour maman. Boni. Nangola nzambe naza bien. Papa mukwata linga boma ngai. Papa mukwata lobi mama. Mama Bibi kuna moyen te. Mama Bibi nzoto eza bien te. Mama Bibi azolela akota ki sal dop abimi azo kokate douleur eza makasi. Eza bongo parce que nakota ki saldop kokota na ngai ba tongi lidusu wana esalamaki wana siko nzembo o na sepela koyemba ngo so na ngina lobaka maamba pota na nga asalaka na ngonga na tango na ye doki ngonga na nga tango ebetaki ta bayeka bazwi ngai na sukolaki kutu te bake basali batongi mais kozonga en tout cas na lalité pasi ya makasi docteur atali abeti kramadola liboso to isanga zo ata pongi zo yate abeti so ya mibale nde na se wana ya dingani ya
po tramadol mpe pesaka ding na ding wana nde naye kolalela surtout kitongo na tongo asusu ebandi pasi. Non mama bibi tokende malembe po public oyo bazotala biso bandeko oyo balingaka mama bibi na bango ba yoka bien pe ba comprendre. Est-ce que et ça lui passe bongo, est-ce que tango babandai kokata ba tchaki anesthésie te babomenga ka parti oyo mpo nazalaka mpe muta tension baotala tension koto oyo babomi koto oyo ntango babomi nga esengaki susu bapasoli do batimoli su pota yango bakati musuni ebandeki kobota keke pa wana badindisi na libulu apo bakati yango na kati ezoki lisu makasi nde baesiko kotonga na parti ya kotonga wana nde naza boye kosekana kaka to namoni maavia nde nabimisi mwa minu boye na seki en tout cas tongo na bandeki koyesa nzambe journal lelo okanga kaka munoko boye me na ngonga moka mokie esengo ekoti nzambe azwa lokumu. Est-ce que basali ndenge balobaka ke bakozwa musuni wana oyo ya pembeni nde bakotisa na kati to batongi kaka to bakotisa eloko mosusu na kati? Bon, na parti ya misuni na ye mopo ebanda obota boye ndenge vimbaki koto yo bapalolika wana bapalolika musuni wana vimbaki mopanzi wana badindisi ye na kati ya batongi ye moko. Voilà, merci beaucoup. Biso eloko tozosenga pe eloko tosolo na médecin toka na posa ya résultat ya malamu pour mama bibi parce que oumeli awa ozu vraiment tant na yo ebele awa oumeli eloko ka ya makasi otoza na une sengo pota isa na évolution ya bien mama bibi pe ta santé na rasi bino mon bozo mona e donc ki bebe na ye penza ebimi kitoko na ye ebimi alati pe robe na ye mama atindelaki alobaki bosombela ye liputa atongi pe robe na ye ya mois de la femme ki bongisi ya kitoko makasi. Nasengi susu nzambe apambola famille oyo église oyo bazwaki capable ya kosombela nga liputa ngai pe journée de la femme na nga na bandango nangola nzambe pe kaka mabundi na nga ezongi ezaki kaka kisi ezangaki na nzoto me ndenge nalobaki kaka na nzembuke asalaka na ngonga na ntango na ye ngonga ntango ebeti kisi ekoti na nzoto ngai pe nakomi moto na esengo. Komi pa moto na esengo mama bibi alati montre mama bibi alati chaînette. Oh sikoyo ka nde baloba bala nga bilokota ke ba lote lo bombi sikoyo alokoti le lo bombi te lela mimela nga montre na tonga na tunyo zongo api yo yibi montre bite mama na yibite na jaki yango tang mbule bande ko beta babiloko bakangisa mbango otikale ko bosala na bi e oselo te lokolo yibite se ke tanga makeza yanga na lati yango kaka. Ok, mama bibi. Vraiment, tu sais pas le makasi biso to kuti mama bibi, papa mukwata memi biso likolo mama bibi awa, moyen te mais mama bibi quand même ozolia. Bon, colis en tout cas modéo. Docteur alobaki bo pese sous vitamine. Po banya bazong sanga sous na vitamine o. Docteur habité bo diminuer na vitamine po akomi kilo déjà. Kolia en tout cas eleki obi to ba papa biso ba mati ba yo talanga alobi mwana nga to zindaki papa zindi nanda kuna pasi papa zalaka nanda ku papa zalaka parce que na sima la biso kala mo zalaka wana kala mo deute ekoti na ndaku ba blamba ne poli na tunyo lala kiwa po na lala likola mesa na bi na Joana nalelaki mwa ndambu nalobi nzambe ekosa eloko te ese bapanguselaki yo ndako yango natiki baolongola na luzelu na potopoto ekota ye na kati ya ndako bongo awuti awa lelo tolobi ayaki lobi mpo mbula moko euti ekolanda na awa mbula makasi mbula moko elandanaki 2 jours boye mbula mwa makasi na esi pe mukota beta na otu kuna papa po ki otala bi papa pe na mai ekomati na hauteur à fenêtre na bi siko bimiseli ezelo to bimisi ndamba zelo to tiki ye moko pe azobenda poto na bia esali lote lokola azaka la bon moi c'est qui zaka malamu. Oui, et ça passe et ça lui passe, c'est vrai.
et ça lui passe mais na minute to sala nini mama bibi yo po yo ki passe parce que au monaka ke yo mo ndem to sunga papa yo po ukangami maladie ezuyo makambo nyonso mobatela solo eza nzambe malheureusement pour na heure na tunaki heure fallait to kitatie papa to kende totala ye mais prochainement so toye na kokita kuna parce que nga fona kende pe examen à misu heure na nga ba pesa ki ngai kala minte kokoka fona na kende pona ba yeba soki ba ko komela nga ba changer nga lunette soki ba osala nga ni na ebite pour pas se continuer kaka mais prochainement soki na ye na promets je promets to kokita active pas papa to kende to yeba papa totala ndako na ye sika azali totala mayango ekotela ndenge nini c'est vrai que Kinshasa bato bazindi mikolo dernièrement na yoka ki bandako ekwei na bengi mukwata nga na bi mukwata sunga ngai ndako bibi ekwei te ay mukwata ozo yeba lisusu to solo non mukwata mukie ozo yeba lisusu mukwata ta ona benga kayo na eko tuna nga bi boni ndako bibi ekwei to ekwei te. Oui, nazoyeba mama na mbula wana betaki ezaki vraiment événement na quartier na biso pe na bandako ekendaki presque belé mais gloire à Dieu ndako bibi ezaki nango normal et puis le pango ezaki bien sécurisé koyaki te mais ba voisin aux environs na sima na ye voisine mo azalaka wana ndako ekendaki mais ekomaki epa na biso te. Bande ko toza un sérieux problème na mboko na biso mikolo makambo ba mbula soki ka mbula ebeti mbula eza bénédiction ba côté musu ba commune mususu mai ezo bimate prière a bande ko eza mbula ebeta poto toka mai mais eza na bande ko mususu tango mbula yindi likolo miteme ko milikolo tango mbula ko beta toko suka wapi na bana toko tia biloko wapi na minute bande ko belé baza bongo donc nzamba yo kaka mawa makambo to ebite ndene ke kendele mais yo ndako na yo ebujaki te mama papa mukwata non nganda ko bujaki te ndako bouger te mais moi bado danka ya mbula esalaki prise basali mo eloko na bango oui ratarate pour sika ma eleki tikaka moi trace c'était un peu ça mais to arrangeaki moi basaki moi nini c'était un peu ça maman. To kuti mama Esther te mama Bibi lelo to kuti mama Esther te est-ce que mama Esther banda tongo si aleki awa to ndenge nini biso to tambola kabo to tambola est-ce que mama Esther banda tongo si aleki awa to ndenge si aleka ki awa visiter nga lokola comme ça pe moi ma bloko moi bloko na oteka pe aya talinga visiter ndakiti akese la biso biloko ya jaezani anniversaire lelo ya mukwata akesa la biso mama Bibi mama Bibi abi akeko sala biso biloko ya joyeuse lelo anniversaire ya mukwata lelo anniversaire na ye je na zomini ya bosani omoni na bosani aye ba koloba moko pe bien te nzamba sunganga kako dambota malamu papa mukwata journée na ye malamu na baki pala nga boye kwange matandambu te fe mata tigère na ma likola soso na poisson oui c'est bango kwanga ya yo e mata ya ndambu te ya yo bene mata tigère na ma likola soso poso ke meki o mata ya ndambu ba liango bango mo ako yo Modestine maneno ayemba bieloko kabela baliaka tala mukuwa menga aliaka te nga alingaka apesa musuni maman. Voilà, maman Esther balobi akeko lambela biso moi eloko ya anniversaire à papa mukwata joyeux anniversaire. Oh merci beaucoup maman merci. Bongisi nini pona journée ya lelo mbotama na obiso to yeba kite to ye ko sala surprise to ye ka kenon anniversaire à papa mukwata lelo obongisa kini to zela nini to zela to lia tozela tokende obima biso na piscine tokende ko sukola to aseki na ye moko tozela nini papa mukwata ouais en tout cas ya kozeleza vraiment o nzamba bongiseli biso nzambe atika bana na ete po balobi ngana za mwana ba mama na clôturer moi des mamans moi de la femme yo peno clôturer moi na biso donc aujourd'hui c'est mon anniversaire le 31 mars
donc na o na monane nango ya mokende ka mabibi alobi na o bandeko nanga musu basunginge tant qu'artiste na bango moi makemba moi kwisi moi nini eza nango to manger pour tout partager divers ensemble et tant qu'anniversaire ya ndeko na bango jour en botama na raté ngai la passe ali ezo ya pour ma master ayebi que maman a déjà na plan sur terrain. Merci mingi vraiment na sepeli mama meta public nyonso bandeko nyonso balobi mama meta na biso na ebisi bango mama meta beli papa mobango pardon mama meta soko ko pusana papa mobango donc papa Hervé mosala nzambe ya beli mama meta na hôpital après bakometuna mama vie boni mama meta boni mobango boni pasteur boni nini na esi bango mama meta bimi déjà hôpital moi le loba mukena bandeko oyo bazotala yo. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabandeko nyonso. Merci beaucoup nabandeko nyonso. Sikoyo na yo ki bien. Sifo dipenda et déranger kinga makasi. Et déranger kinga makasi, malaria de plus. Nazaki pe na diminution ya mai. Donc na bela ki vraiment. Mais Nzamba Lola asungi et l'on a association Nouvelle Vague Batika Kité. En tout cas, merci beaucoup Mama Via. Merci beaucoup Nzambe asala kanata na ye na ngonga na ye. Bibiso pe abata mokili na se na moi quelque chose et ça dit que lelo na penza. Merci beaucoup na batu nyonso. Merci vraiment lelo na za bonne santé Mama Via. Très bonne santé. To yaki ko sala émission ya Mama Bibi yo ozala kité. Tant tozo bisa yo Mama meta biso to ke yo hôpital ko tala Mama Bibi. Yo na monte mo banda ko milobelani. Mama Via, ça va nga pasi. Wana koto perfusion bazotia dona oka mutema pasi ngabi fena kina ke ba santé ya Mama Bibi. Na yeba Mama Bibi akomi na niveau nini, pote komi ndenge nini, mais nazaki malade donc dérangeait kinga vraiment. Mais lelo nabité Mama Via lelo fona otikala te. Donc fona kina ke mona Mama Bibi évolution à pote comme nini mais na sepeli mingi parce que opération ya pota et l'équipe bien à salle d'op et l'équipe bien et l'équipe est très bien donc malgré ba douleur wana moi passe wana mais écosi la lango et l'équipe est bien maman si wana est normal maman meta parce que même ceux qui balongo le lino même si balongo le lino na moment parce que longo le lino tam so yokate pour ça la lokwa mnoko kilo basi balongo la lino na ibi et ça la lokwa mnoko kilo mais ceux qui ni nous anesthésie sili et beti sera mutu et ça la nous passe on est normal parce que ça mon soni et tongami et tout et puis place on est sensible donc ça la capacité. OK, d'accord Mama Via. Merci beaucoup don na ebike qui m'a déjà allé Mama Bibi santo wapi moi bale kilanga mne utalenga konzi moi bale kilanga mne en tout cas vraiment esengweza mingi kande tolobaki merci beaucoup na bino nyonso oyo botikali te pona kosunga Mama Bibi en tout cas penza merci na bino to continuer kosunga Mama Bibi ti abima hôpital total makamsusu oyo ekolanda sima en tout cas merci mingi Nzambe ya pambola bino na bosanité merci na Mama Via Queen Madère Biki Rouge maboko mesana ko sala toujours ezo sala merci beaucoup Mama Via na association mobimba ya Nouvelle Vague ba chef na biso nyonso ba président ba tu nyonso to na kata groupe ba mbote na bino merci beaucoup toujours ensemble merci toujours ensemble biso nyonso tous ensemble na Mama Bibi tolobaki soko lingo kota na association na biso ce n'est pas un problème il suffit kaka au comme la biso na WhatsApp soit au bengi appel normal na 00143 89 64 80 531 00243 89 64 80 531 waneza numéro na biso soko lingo benga biso pour kota na association directement au kota na association na biso tozana bato ya poto nio ba pays nyonso ya Europe ba pays nyonso ya wapi Afrique du Sud Angola wapi to wana bato tu ba Canada ba États-Unis ba nani tozana bango na kata association soki yo lingo kota
problème eza te côté la biso na association soko lobi ke ngai na kokoka langa ko bana ko makana groupe à WhatsApp te pona na musala nanga ce n'est pas un problème déléguer biso ka muntu moko abanda ko assister biso na ba réunion donc au koti soko moni ke yo kota te koti ata membre moko ya famille poto sali association pona to sunga bandeko to sungana toko bando le kaka te la TV to lo bake mama meta zo bela bandeko bo soutenir ye na kanti mama beta meta kota ki hôpital ti abimi to lekisa ki caméra kuna te parce que association ezala ki na mama meta mais e bongo bato baza na association te baka eza makasi na mboka oyo baka vraiment eza makasi na regretter tant bandeko ba bazindi zindi awa ngape souffrante donc mawa mingi deko o bazo souffrir trop lakisa bino bango mutu nyonso nzamba ko tuta problème exacté sungaye et kozala bien il y a Paris mon grand frère d'amour mon grand frère chéri azana biso tango nyonso bonjour ya Paris oui bonjour maman Via ya Paris le to ikokuta mama bibi ngai na otosanga ki pongi tango kaka muko tabenga ki biso alobi mama bibi azolela pasi azokokate azolela pasi tolobi bon lobi tongo avant na kende rendez-vous ya ophtalmologue na ngai to bandana no awa eta auto kuteli mama bibi non maman bibi merci beaucoup maman Via la parole en tout cas lobby et nyokola ki biso makasi ko yoka ke mama bibi kuna zo ganga ça ne va pas la salle d'op comme ça biso déjà zaki butu hein butu comme ba 21h so 21h 22h moins et ça là qui vraiment passé yango kaka ne lobby ke lobby na tongo avant na kende hôpital pour na ngamo pour na yo moko na so na yo et senge to koma na na monga photo tala esika mama bibi azali pour ko yeba eleki lo lenge nini pour ko yeba soki ke ezali ko leka lo lenge nini mais to ye to kuti vraiment mama bibi vraiment talié na esengo ko mona mama bibi lelo ko tala ye déjà na robe na ya lelo ils sont clôturés fête ya ba maman la main de la femme et c'est comme ça que mon aïe mingi bazolo ba papa bande ko mingi bazolo ba comment les cameraman bibi ezali ko humela na l'hôpital vraiment eza tozoluka ko lia biloko moko ya malamu to lingi mosala oyo to banda kina bino ekende tina suka azalaki vraiment potana ekomaki na suka mais tellement ba minganga o ba l'équipe biso na mayele ba monika ke te pour eumela ko lia ta mingi te estinga to sala opération pour être potango sanine e ka ukambala moko moi précision mon qui apparaît pardon la katio malobate ndeko moko la ka biso ba mesh a routine de la biso jusque là atindi nanu te faute na epete faute ya ba réalité o ezole kala mukili to yebi alors to mona ki lokola métier a proposé parce qu'il y a la mèche wana et il était dès qu'on proposait a insisté sur la licambara lobby en tout cas des préférences to fongolango to kotisa musuni wana to tonga et ko sala ke eumelate pona ekende mbangu donc yango moni tondimaki ba fongolango par rapport ya mèche ndeko fala ki atinda azana volonté azana bolingo ko tinda mais bino moko boyebi ba réalité nzele zonyo kolai merci beaucoup. Donc voilà, donc maintenant tout le monde est moko maman bibi malade et puis so promettre biso que ndenge ba tongi wana ba tongi yango vraiment et ko promettre vraiment nzamba zolo kumu vraiment na ko remercier mingi na bandeko nyonso ya nouvelle vague et ses fans vraiment na musala malam o bozalo ko sala vraiment et continuer bongo na motema monene ya mama Via vraiment na kosuka wana pas mama Via te parce que baza ebele ba chef ba konzi baza ebele mama Julia papa chef papa président mama Julia lingara basili sai sengo ya sambale mama Julia esengo ya sambale na bosani yote mama président Jacques vraiment na musala kitoko oyo bozali ko sala musala malamu oyo bozali ko sala vraiment nzambe a continuer ko pesa bino ba kanisa malamu ya ko soutenir bandeko na biso vraiment merci beaucoup mama Via yo pe na maladi na yo lobiki non nga vana kende pona monganga nga faut d'abord na mona mama bibi nzambe a continuer ko bakisa oyo ezangi kati na yo apesa yo vraiment oyo ezangi kati na yo merci beaucoup na ma groupe nyonso les amis ya nouvelle vague et ses fans na bandeko oyo mususu oyo bazotala oyo bazotutisama pona ndeko na biso pona mama bibi vraiment nzambe a continuer ko pambola bino merci beaucoup merci beaucoup bandeko bomona absence ya papa Jacques Kassongo et pardon papa Jacques Kassongo tika ngai président tika ngai ya papa Jacques Baila
bon mon absence taillé azate azana tournage azaki na choité azaki obligé akende pe ko répondre na devoir car ndenge zalaka akende ki tournage mobango pasteur na biso mobango yende en tout cas azana matadi donc tant ti vendredi akoko sala déjà awa voilà parce que tout ça na pesa to banda ko diffuser pe biloko na ndenga matadi et que ça la paie bien. Merci. Donc, merci à l'association Mobimba, social Nabiso Pe, Topesibino Mbote, Maman Nadine, Namakusa.com. Maman Nadine, Makusa.com, et Yakolanda Malembe, Alandani, na Fimien d'appétit. Et puis, Maman Adrienne, Bazana Kati, Maman Jetou, Manzala, Nakati Angola. Vraiment, merci Mingi na bande konyo sur l'association. Merci Nabino, merci infiniment. Maman Julia Essengo ya Sambale, maman présidente, et puis président Jacques Kassongo. Bah, merci Mingi Nabino, merci infiniment. Donc vraiment tout ça Nabino ensemble. Les lots toya qui pour na kokuta na karana maman Bibi toyeba état santé nae. Papa mu kwata so ko songa biso ki médecin zali to côté là parce que to longola ba 10 jours na biso auto futaka. To longola on peli lo poto linga raté maman Bibi azalana. Problème ngambo wana. Merci beaucoup. Na bande connaisse bezola nangai maman Elise. Ma petite sœur d'amour. Merci pour tout. Yo kaba jolibilité. Merci hein, merci beaucoup, merci. Vraiment nzambe ceux qui est qui na zongi te tokoya na ba numéro msusu ya sika. Maman Bibi liloba suka. Pona bande ko bazotala yo. Liloba suka pona mukolo. No moni ozoraka pasi penza. Epesaka douleur eza kaka. Ordonnance moko ebimi olobai na biso azate azali. OK. Ordonnance moko biso ebimi. Bapesa nga ordonnance pona bakisi ya ba douleur po ekausa pe singa wana to benga ngo supota te. To benga ngo singa wana o batongi. Tokomi na sujet kaka ke ya singa wana kaka ande ekauka. On va passer en ordonnance osomba bakisi. Bon, na sengi mutu nyonso o azosunga ngai. Babi elongo na nzambe nde tokolonga. Sans nzambe moya kolonga isate. Église o ezu capable ya kosunga ngai kombo la ngai Nicolette Losambo. Si je na ngai na ba église wana en tout cas bosunga ngai. Mutu pe nyonso azwi likanisi ya kosunga ngai. Ndeti na mbongo nde nalobaki nga pena kotambola na nga kozanga mbongo soki nazalaki na famille moko eza na mutu aza na mbongo mbesi natamboli me nzambe azwilingaka nde balobaka moninga mutu pa kosunga yo atindelinga mama en tout cas mama vi ya nzambe amona libota na o mobimba amona pe musala na ozosala eloko nyonso kosenga apesa yo nzambe a touché mitema ya bato pena nous bazui comme bazana capacité à komona biso men bazui na nous tenter nzamba pesa bango temps balanda mama via babi babeta ka via TV Monde lelo le bien via TV Monde c'est babeti yango ba komona biso basunganga naza ofele de mère pe na bokola pe bana ba ofele en tout cas batika ngai te basungangai elo na senkaka yangwana to moni pe parmi ba orpheline oyo Mama Bibi a beaucoup la rato moni pe ndambo awa yakana Yaya bonjour maman yo non to solo na onte na mona koka ko yo zubiloko okay to solo na onte kombo nani Hélène yo muto kenda ko sunga ko lambela papa na kitarabe musukuna okitarabe musuko lambela papa sikoyo lokola koko na bino ndako ezindaki est-ce que bokende ko sunga epo bopangusa ndako mikolo nde na tante pona kende école. OK très bien tala caméra kuna tango tozo solo la yaka le kaboye vanda na likolo na ngai voilà allez ozota la caméra kuna mikolo ozozo tante pozo kindaka école oza en classe ni tala caméra 5e primaire soki okomi na humanité soko komi na humanité okanisaka osala option nini madame voilà osala pédagogie osaka na poso bando tangisa osaka maele makasi naza maele
nalandaka mama bibi. Olanda mama bibi na mayele. Yo po ozalaka bolingo lokola mama bibi ngabe ndo sunga bana misusu obazangela baboti ngabe ndo sunga ba onde bo sunga mama biso. Merci beaucoup. Ngai moko ka te mutuna sunga mama abino. Mama abino to sunga kaya association mobimba to sunga kaya na bandeko mususu kutu oyo baza na association te. Oyo ka bandeko oyo nzamba simbaka mitema na bango nde bango bato basichaka maboko na bango po to sunga mama bibi. C'est vrai koko za na nzela na ngai mais bandeko ebele o batutisa makipe baso sunga mama na bino pe ba osunga bino. Ba oninga kutu te koyoka ke boza na nzala. Botika le bomela iti? Tomela iti. Bomela iti. Balobi na ngai yo leka loso makasi. Mama na 5 mikolo ba benga biso makasi. Ba benga biso na classe ba senga biso mbon. Baninga ku babande be examen biso do sala te. Lelo samkoni. Mercredi le 31 do baninga ba ke classe yango bino moyen bokende zate po ba bengani bino. Yo futaka combien? Biso futa 30 000. Bo futaka 30 000. Bino combien mtu bo futaka 30 000? 4. Bino 4. Bo futaka 30 000 na mtu moko. 30 000 eza lokola $15. 30 000 eza lokola $15. Boza 4 personnes. Et ça combien? $120. Et ça $120. Bandeko bazolanda biso. Ndeko oyo nzamba ko tuta motema na ye. Na kokanga bénédiction so nga moko te. Mutu nyonso azaka na besoin bénédiction. Mutu oyo ndeko oyo nzamba ko toucher motema na ye afutela bitike au Minerval $120. Nzamba ko bossa na yo te. Je peux le dire na koloba ke na salango mais na kokanga bénédiction so nga moko te. Tokotala moi quelques jours oyo soki bandeko babengi biso et que ba pamboli bino na Minerval, gloire à Dieu. Mais ce qui ba pamboli te na refuta Minerval wana pour botanga classe. Lelo na oti ki la bino mo avance bokende bo pesa nanu pour na botanga. Mais to zelela le temps nzamba toucher bato oyo bakoki ko futela bino Minerval to kozonga lisusu apoto silisa mbongo na Minerval. Oyoki hein? Merci maman. Ngapi na za orpheline ebi. Ngapi na za papa te, na za pe na mama te. Yango moni makamba ba orphelin. Yango moni makamba ba orphelin nazaka très sensible nango. Vous comprenez? Et puis, kokanisa te ke pose orpheline nde vina yesu ki lokuta. En étant orpheline, tanga zo décision ngana tanga. Nasunga mabibi na biso. Nasunga ndengo zuli kantipe ko sunga bandeko mususu eza malamu. Mais zalana nous déterminer na classe. Linga classe koleka. Outin classe oyendako. Osalima misala mike na poko zongeli classe. Ozongeli kai. Au revoir ba matière nyonso botalaki lobito botangi lobi wane utikoleka. Allez, au revoir lobitan okene classe. Oza déjà bien concentré. Oza déterminé na mission na yo. Omona onzamba osalela yo. Ngape na zoka décision kosunga borphelin, ya kosunga ba femme veuve, ya kosunga bandeko oyo bazobela na zwa yango banda tango baboti na nga bakufa. Namona ki vini ni na lekisaki na kozo likanso na bi ngai banda lelo soki nzamba salinga ngolo. Na kozela mbongo ebelete ya mukie na kolia ngo na bato ndeloko na salaka. Nzamba lola pambola yo. Maman na 5% bela biso téléphone. Bosa téléphone te. Bino téléphone ko c'est la bino distraction te. Te doni nga usombe biso téléphone pour ce maman kiti wile to mando solo atana. Era okende hôpital msusu pour bondo solo la na ye. Total nzamba pesa biso makoki. Merci. Merci beaucoup. Yaka. Yo nik j'ai tout. Bon Nicolas Azad. Nicolas Azad kuna na mande. Ah non ndefu. Bonjour j'ai tout. Bonjour. Yo le baraka na set à la caméra. Bon nous a bien. Yo pour quelle classe t'es? Nga kendaki wabeyana nga kapuna kashinesi. Bon yo za na kashinete. Kashine na ana bungisage bungagi. Yo ke classe za na kashinete. Kashine na ngai bungagi. Mais kashine za mi balé 5 ça ya. Non zile mbongo ouais. Owe obeta mabibi matolo te. Mais c'est ça. Oyebisa ke déjà. OK, to somba kashine. Malobani no ko yebisa bandeko bazotala yo. Pona basunga bino bofuta Minerval. Pona basunga bino
futa Minerval parce que jusque là to teleme likamba Minerval moi liloba muke pa bandeko o bazotala yo ba maman ba papa bazotala yo tala caméra yaka koloba iyo zoko koloba te yaka yako yebisa ba papa na ba maman o bazotala yo moi liloba muke pona kufutela Minerval nasengi bango kaka basunga biso bafuta biso Minerval batala mama na biso ndazali nde tomona mama boesala biso passe makasi tosengi na bino kaka bosunga biso poso bosungi biso te moye to vivre bien eza te yo nasengi vraiment bosunga biso bofuta biso Minerval. Merci beaucoup. Message eleki hein. Merci beaucoup. Mama bibi tozoya toke pa médecin. Oza mama nanga na osula na bana. Siko ebimisi o maya miso poani. Mama bibi. Ebimisi o maya miso poani. Oya biso to osula na bana etali yote. Ana etali yote. Sala lokola eloko ezate ya yo bato bazo kipe yango. Mais kaya bana nde tozolandela. Vous comprendre hein? Courage. Merci maman, merci. Merci beaucoup. Oza confiance en Nzambe. Soki nazaki na ngote msupe nazate. Eh ben voilà, lokola muntu aza na confiance en Nzambe abanga kate. Kalangonga na tango na ye dangonga ezobeta kaka mama via Nzamba mona yo. Amen. Nakipa médecin. Bonjour papa. Bonjour maman. Lelo toye lisusu kotala mama bibi na butu ba bengi biso balobi pasi pota zolela ndenge ba opera ndenge bo fungoli yango ndenge bo tongi yango nde bandaki kosala ye pasi toyoki ye metolobi toya toyoka pe iyo moko parce que yo mtoza mieux placé ya ko expliquer biso na munene nango ndenge nini bo moni ndenge bo operaki ndenge bo tongi bo moni ndenge nini. Bon, ceux qui to sali et logo to sali ndenge na yebisaka yo kola évolution ndenge ezalaki kokende soki tocontinue kaka bapansement il peut faire encore 1 mois ou 2 mois parce que pota ezomata moke mais sinon c'est déjà bien parce qu'il évoluait très bien et ça propre mais pour aller très vite elle bloque même la chambre parce que bato mosusu balingi te ndenge ye azofandela na bacondition na ye. Normalement, je mets 3 lits là-bas. Maintenant, elle est seule qui occupe cette chambre parce que j'avais mis un autre. Non, je ne peux pas rester ici. Voilà, il y a le bruit. La visite, environnement, on a accepté quand même ça. Mais en dehors, il y a des conditions. Il fallait tout ça là, en sorte que l'évolution est vite. Il fallait tout kanga place. Tu vois, Kokanga, même Moutou, nous sommes opérés, on touche au corps avec ma fil, aux autres bains dans d'autres pour que ça doit faire mal. Il faut supporter ce temps-là. La mais nous avons fermé, donc on est entré dedans avec des aiguilles, on a entré des aiguilles, on a fermé avec des fils, on a tiré pour que, et Kangama, pour que ça évite. Il y a couteau. Elle en a presque un peu marre de rester ici comme ça. Oui. Donc, le rôle de Tosali et le Kwana, on va vérifier si ça a bien tenu. Donc, on peut essayer quelques jours à Pandinandako. Ailleurs, peut-être au 5e jour, de contrôler. Tu as que ça avance bien. Au 10e jour, tu as peut-être la Singa, Mona et Kangami Libela, on a passé l'étape là. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc ça fait mal, c'est normal que ça fasse mal. Tout ça, coopération, au début là, ça fait toujours mal, mais après... Okay. Tout ça. C'est normal. Surtout, peut-être pas c'est que ça la moins mingi pour les qui pota les gens ils qui ils ont quoi tumboli à mais c'est normal et ça la capacité après anesthésie. OK. Voilà. Merci beaucoup. On a compris. Et puis mukona to yaki ko lukayo ba ebisi biso sali ordonnance na ordonnance wana osali na ebité. Osali ordonnance mususu pour na rapidité ou comment?
ça qui va ordonnance, mais il a pris, vous avez acheté des médicaments, non? Oui, on avait acheté, mais je ne J'ai sais pas vu. ce que... Non, je n'ai pas, je ne crois pas que j'ai ajouté, parce que je sache, on a ajouté, peut-être que dans ça qui ordonnance, Bakenango, Baki c'est mon année, je refais l'ordonnance, mais comme ça l'ordonnance, l'issue suppose Baki Siwana, non. Non. Peut-être que maintenant, avec la douleur à Zoloba, on peut préciser quelque chose. Oui, Kukiko Salake, la douleur est diminuée et puis est accompagnée au Tosali quand même vivable. Et que ça la kaka injectable. Est-ce que c'est important antibiotiques? Oui, non, quand on a une plaie, on continue avec des antibiotiques, mais maintenant pas injectable. Le col Tosali, que ça est vivable. Bientôt, ordonnance en haut. Yoko sango. Mais yo pe ozana retard mingi ya pa nangai. Na yaki koluka yo mukolo wana. To luki yo liboso monte to zalaki te metotikaka. Totikaka pa ya. Si, voilà, malgré to kutaka yo te metotikaka. Mais wana mususu loka to soki na résultat te ozwa. To ozwa te. Tokei. C'est clair, le même jour, il peut pas, on ne peut pas. D'accord. Surtout, bon, merci beaucoup. Ça, je n'ai pas fait le reçu, mais maintenant je peux faire le reçu. D'accord. On est venu vraiment pour ça. Alors? On est venu vraiment pour ça, pour payer. Maintenant, là, vous avez au moins 40 jours. Ah bon? Mais oui. Si? Oui. Vous êtes venu ici le 30 janvier. Obélissez Masia, Nathalie la moto te. Obélissez Masia, Ngana Luka Kelongi na Yesu, Yawa kitaka pe asalabe. Maina belela kayo Zamboyo. Maina belela kayo Shwa Mashia. Tango maile sila kana belela kayo weo. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme Ngai na talela moto mokili teo Ngai na talela kanzambeo Soki na taleli papa lobi pakoki kukufa Soki na taleli mama lobi makasi ekosila e Soki na taleli baninga suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu moboneli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo Otala te mabunga na ngai Oteyo kango na ngai Kutopesa se mwana na ya likinda Poti ngai na bikaya Yango ata banoki nyonso mokili basangani Na banga eloko te poti makomi epesa ngai
tolobi mila lobokwa mwasi dimina lobokwa mobali nakobebisa matenda maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe saba ote na ngai nawelaka na yo ata lelo bapasi mitungisi ezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te opesa etina na lipamboli ebila mokomoko na biso kutu dawida loba uta abota makino akola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka erumeli na yebi ekokokisama yawe oyebi na bilelaka yo shwa mashio tongo maelesilaka na bilelaka yawe o papa na ngai yakitaka salaka pamimonisaka ye bomakomine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo na kati na libulu nazolela ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi na wakata asika ozala mokolo nini yango oyo okoki propose ke okomona ke ifale amimanga akende nanga non même aujourd'hui oui. Mais le quoi, ça a une douleur. On peut la garder. Nous, on n'est pas... Non, si elle peut sortir même aujourd'hui, hein, parce que c'est dans 5 jours. Si elle peut, oui. Elle peut sortir même aujourd'hui. Hein, mais nous comptons depuis Mokolo, le Nassali, on compte 5 jours. On contrôle. Même ceux qui habitent le même jour là, il fallait qu'au 5e jour, à devenir total évolution. Dès après le 5e jour, on a évalué, hein, on voit ce qu'on peut faire et on la libère pour dire qu'on peut revenir au 10e jour. Mais ceux qui, de leur raison continuer qu'elle ne supporte pas, qu'elle veut rester ici, on ne peut pas dire bima. Pardon? Pendant 10 jours, voilà. Akokisi 10 jours tant bakati basinga le même jour bakati basinga et est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit avant? Oui, c'est il en avait marre de rester ici. Quelle patiente. Bon, ça vous pouvez or un peu parce que 10 jours ndenge ezana on a basinga bongo chez elle ils ont infecté makasi na condition d'abord ya ndako na voilà ils ont infecté donc nga posa ngeza ki puta pena esili et puis abimi au moins pota so eza mo polela ta mukie il suffit qu'à moi infection et puis tu n'as pas et puis tu as une test de débat vous avez raison. Voilà.
besoin de torter, besoin de raison. Condition d'abord un médicament, si la propriété a, hôpital est propre, ça la alors, moi, hypothèse à la soit infectée, mais la condition d'abord, c'est que il faut que solo un restaurant, là, pour tout supporter le hospital, les sifflages à la bien soit commun à la ok, vous avez raison. Vraiment, très content de vous voir. Moi aussi. Merci, docteur. Au revoir. Merci beaucoup. Parce que Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Na Balantinio, so, il y a Via TV Monde, Nebo Chokolanda Biso, du début à la fin, il y a émission na Biso, Toya qui pour la Totana Mama Bibi, par rapport il y a opération Bautaï ko Salaye, ko font la pota et puis Kotonga Yango. Tokutani naye a expliqué Biso, douleur au yeso salé na pota, et le médecin nous a dit que c'est normal. Moutounion sur ce qui va salir opération et surtout il y a des qui pota va retoucher en haut il faut ça la cas douleur et ça normal et puis tu aussi ici na médecin tu fouti 10 jours non tu fouti 20 jours les sous et à mikolo oh maman bibi azo ça la paix à sali jusque là tu fouti les sous 20 jours parce que tu foutera 10 jours voilà alors toye to kutana to naye toyaki lisusu mpona tosolana médecin par rapport ya ntango nini oyo mama bibi akokozala libre ayebisi biso mama bibi aza un problème te elle peut aussi sortir aujourd'hui soki alingi lobi ye kaka soki alingi lobi kuna ye mais biso toyebisi ye mama bibi avanda nanu pourquoi toyebisi ye mama bibi avanda nanu ndenge bauti kotonga ye pota wana eza nanu pota vraiment de ezongi mpenza pota. Alors, ce qui bomona qui était en d'accord mama bibi, ce qui mama bibi a zongi lisusu na ndako wana pote fongwami. Wana kutu ya kosambeza parce que ndako eza infecté. Wana mbala moko infection côté lisusu na pota. Ce n'est pas normal, ça sera pas juste. Tozonga lisusu na caisse de départ. Donc pour na biso na proposition na biso, mama bibi avant dananu lokola barokata barosta la pota par rapport à ndenge ba opéra ki yango 5 jours après basali contrôle 10e jour bakati basinga tozela 10 jours ya kokata basinga total résultat o ekopesa et bongo toyeba ko décider comment nous allons faire mais pour moi bandeko nyonso o balobaki bandimi ba soutenir mama bibi to ningisa ba poche s'il vous plaît nzamba pesa bino na yebi ke boza confiné nayebi ke bokoti lisusu na pasi ya makambo oyo mais moi mokie kaka boningisa ba poche to matisa ye na prince ndenge ka toyokanaki to matisa na na prince avant tokende na likamba liboko parce que même ye moko mwana mwasi oyo bibi kombo na ye akomi na posa kozonga ndako alembi hôpital or akoko lemba hôpital te boso te ko okota na liboko to kosuka wapi alemba nanu te po ba pota oyo soki ezui traitement bien te to ekuta na infection moko ezara bien te ezara risque. Donc biso tozana posa abima awa na potate potokota likambo mosusu lokola za na posa kozonga ndako to luka solution to ningisa ba poche moi mama ningisa sac moi papa oh nzamba ko tuta oya nzambe te ko vanda na yo ko sa no eloko te me oyo nzamba ko tuta po biso bato to yebi nzambe to yebi ndeni to lukela lipamboli na biso to ningisa ba poche pona to kozwa mona mwasi oyo to matisa ye likolo na prince. Je vous aime beaucoup ce qui est so azongi na noté. Tokutani na prochaine émission. Merci beaucoup. Bye.